Ibele ba yebite utamokile kelama isali mami buhe bele olelo yebanite isali babula esengo pese kukutana na bino lisusu balandi ya Vam Television bino bopesaka tango pengo na bino na kolanda ka bongo etando na bino ya bwanya mayele pe ya bolamusi baindo na pungi ya maso to pesi bino bambote ya mingi sikanyaso iyezo mi bino balandi ya Vam Television na tango pengo ngaye bomesana bongo na kopesa biso na kolanda ka bongo émission na bino mokolo mwa lelo. Émission mokolo mwa lelo kwa kasina mabota mabino na tineta kulimbula kabino olenge kanyi calendrier africain bukoko na biso baindo etambo elaka olenge kanyi bakoko na biso bayebaka kotela bongo mikolo basanza bileko pe ba mvula biso to pesi bino penza bambote na tango pengo ngaye izo mibino bozali bongo kolanda biso. Comme na tango to ba manaka na biso to ba boye lona manaka na biso zali bongo mokolo ya ntsona mazomi na libwa na bopemi na biso ya mitano na sanza na biso ya minei nile kona biso ya mvulantete na mobumu kama na tukumisato na motoba. Kulonga kapenza to ba nisi yango na calendrier greco-romain ou bien poza biso to pe calendrier ya bapaya lona manaka bapaya to zali bongo mokolo ya lundi le 30 décembre 2024. On a koyeba lolenge kanyi calendrier africain bokoko na biso baindo izayelaka to pe lenkani yango etambo ilaka to libona mikolo minei na kati bonga bopemi na biso to pe 4 jours na kati semaine to libona mokolo ya konton kenge ntsona penkando to libongo na basanza zomi na misato na kati bongo ya mobu mobimba to pe 13 mois na kati bongo ya ne tozali bongo na bileko mitano na kati bongo ya mobu mobimba to pe 5 saisons na kati ya ne tozali bongo ni ileko ya Vulantete, ileko ya Kiantu, ileko ya Kitombo, ileko ya Kisiu, pe ileko ya Mbangala. Tozali bongo na babopeni sambo na kati bongo ya sanza na biso, to pe 7 semaines na kati bongo ya mois. Tozali bongo na mikolo tukumi bale na mwambe na kati bongo ya sanza, to pe 28 jours na kati bongo ya mois. Tozali bongo na mikolo kama misato na tuku motoba na minei na kati bongo ya mobu mobimba, to pe 364 jours na kati bongo ya ane mobimba. Wana penzi ezali bongo bozindo to pe bolai ya calendrier africain bokoko na biso baindo. Ileko ye tozomi ezali bongo ileko ya mvula tete ileko ya mvula ezali bongo konoka mingi na biso ezali na mapango moko likolo ya moninga to babongo na kotimona katango nyonso mabulu pona kokanalize ba mai ebebisa ba mapango ya baninga te pe ebebisa environnement na biso te biso pe tozomi liboso ya ba makadam eleka bongo na ba avenue na biso te babongo bimisa bazelu ba chasser oni soli bongo ko pénaliser to pe ko kanga mai eleka malamu to longola yango esunga mai eleka malamu ebebisela biso makadam na biso te ebebisela biso banzela te ebebisela biso ba environnement iye tozomi na yango te ezali pe eleko iye tozali bongo komona ba fruits ezali bongo ko bima tozali bongo na anana tozali bongo na basafu to bongo na ba fruits ezali bongo ko bima to consommer yango to le yango penza pamba te ezali bongo ko contribuer na kati ya nzoto na biso kwa nzoto ya moto ezali naturel pe kola malamu ko singela bongo ele biloko ezali bongo naturel yango singi to consommer pe na ba fruits ezali bongo ko bima na eleko iye matone mingi na bino bande ko bandi Vam Television etando ya bonya maele pe ya bolamusi baindo na pongi to suka kaka na kotelisa ka bino ba manaka te biso liboso na bino to ka pe lisusu na kotombela ba mbota maelamu na ba ibanso iye ba botami bongo mokolo mwa lelo. Mbotama elamu ba mbutukulu ya mbote ba mbotama elamu penze mingi ya bino bayebanso iye bobotemi bongo mokolo mwa lelo tika ete tata mokeli walongo fumuki mbango balongo pe bakoko bapesa bino penza bomoi molai isika nyonso iye izomi bino balandi ya Vam Television bobotemi bongo mokolo mwa lelo. Vam Television na bolingo nango zaka nango liboso na bino ifongola espace monene mpona kosepela katango nyonso na bino na nzela ya bafoto ya bambotama na bino na nzela ya bafoto ya kolongana epe na nzela ya bafoto ya mariage kasi yambo botindela biso biso wana bobengaka biso na banimero ezali bongo affiché na se bitando na bino avant 48 heures topesa bino ba directif lolenge kanyi bambotama na bino kokomela biso bongo na mesi ya mosala matone pena tozongisaka mingi na bino bandeko bandi ya Vam Television na confiance pe fidélité ye bopesaka tango nyonso etando ya bolamusi baindo na pongi to komi penza konana to pe ko bendana ona kokende bongo ko sukisa
manaka ya mokolo mwalelo kasi toko kabona bongo te biso na bino siki tolandi te nini iye balengelaki biso lokola lete atope video du jour ya mokolo mwalelo to na penzi yango bongo na bokebi biso na bino tokutana bongo na sima na yango tolanda. Mais boye bagabie tout se paye ici bas d'une manière ou d'une autre bakofuta ngo tant tokopesa bango mikanda ngo soki bafuti yango te toko solola na ba homme spirituel na bango poto limbolela bango moni biso tabo de dommager na bino biso boye na musunité bo kimi yango esengo na biso parce que yango ekosala ke bien mal acquis bakosala bino saisi de tous les biens na mabele saisi moni yango. Alors natang wana mundele akokimela wapi bakosilisa population bakotelengana na mokili kote nyonso bakokende natang wango soki bazuye pona kosokola basani te mokomboli balabala azala pe na chance wana parce que bigogo akobandozwa na tango wana nazoyebisa bino mitema ya bayindo oyo ekoya na mbula wana parce que na ba période oyo ezoya momoni bano nyonso bazobotama na série oyo eza milimo nyonso mindele banyokolaki bango wana bakobanda yo kobotamaka siko so bokutani yo obomanga siko tokutani lelo kobomanga susu bienga mutu na kobomai muni yango siko fo boyebaka ndenge wana ke mindele oyo bakoya na tour oyo ezoya baboma bayindo siko bayindo bakoya mindele baboma bango. Alors lokola eza convention bayindo bakozala makasi bayindo bazala kosala mindele bamituka baavion bayindo wana bakoya kobotama lelo mpona kosala ngo epai ya bayindo yango nozomona mfumuki mbangu na kati ya prophétie nazopesa bino bashema po bocomprendre malamu ndenge ni monde spirituel ezofonctionne yango nomoni mfumuki mbangu lokola yebi siku po ye moko nde siku nde anonsaki bino ke tango moyindo akomiyeba akosala bengunduka ekokamusa mokili parce que basavant nyonso bake koservir mundele na période oyo bakoya lisusu koya kobotama epai ya na mokili ya bayindo na tango ya bayindo siko na tango yango teknologie ya mokili ekokoma na niveau oyo ekosala te Afrique ezala likolo donc bakoya lisusu na boyebi oyo eza lisusu likolo. Matondo ya mingi na bino bandeko bandi ya Vam Television etando ya bwanya mayele pe ya bulamusi bayindo na pongi tolobaka manso pe biso etutiaka na kati ya etando ya bulamusi bayindo na pongi ezalaka pona kolamusa conscience to pona éveil ya conscience na biso bayindo pamba te mundele abomiki bomoto na biso pendant 5 siècles oyo tozangi même na ba référence tozangi même na koyeba origine na biso tozangi même na koyeba histoire na biso ya kiboyindo ya solo kasi na bolingo tata mokeli ba tindeli biso ni songa nzira ni leko iye po balamusa biso lisusu makanisi pe balakisa biso kiboyindo ya solo ya to bakama maso iye totiaka na kati ya tando bolamusi bayino na pongi to landaka yango penza na bokebi inso matondo ya mingi na bino bandeko balandi ya Vam Television etando ya bwanya ya mayele pe ya bulamusi bayindo na pongi na bino bolandi biso bongo na sima ya ngonga boyeba etelo ya manaka na biso tozali bongo mokolo ya tsona mwa zomi na libwa na bopemi na biso ya mitano na sanza na biso ya minei na elekola biso ya mvulante te na bubu mokama na tuku misato na motoba matondo pena tokozongisa ya mingi na mingi penza na bino bandeko balandi ya Vam Television na confiance pe fidélité ye opesaka bongo na etando ya bolamusi bino na pongi tobendi penza suki ya manaka na biso po bosepela na biso mokolo ya lelo na sima ya kamera tosomaki bongo epai ya Dete Kwaku wana montato kibona lisungia ntimba le superlatif tikete kimia walongo fumuki mbango koba penza kozala o mabota mabino to mwa bisusu mokolo ya lobi tsona ilamu na banso. Utamokile kelama isali mami buhe bele olelo ye bandite isali bambula he bele uyu moto mwa ye